Mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyanga tokutani ndenge tomesana kukutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa bayi politique bako sala politique yango proposition ya ba image ya meeting ya Félix Tshisekedi ya lobby to saleli bino yango parce que eza yango bao ya kosala sécurité bako sala sécurité yango to annoncer bino interdiction ya kotambola entre Kasindi na Beni kuna à partir de 18h mutu kota lokolote même na moi surveillance militaire parce que badef nalu kuna batomboki tolobela ki pe bino makambo ya insécurité na Kinshasa et mati to sengaki na général Silvano Kasongo commandant ville to komi wapi masolo bandeko na ngai ya ba pasteur to betela kabino masolo yango to yambaki bandeko oyo bayaki pona ko éclairer ya église ya pasteur Kabundi Walesa na dossier ya ndeko mususu wana akosala kama kampo yango pe koti kopekisa pe biso to ya mbandeko na secteur na ye oyo ya banzete secteur na ye parce que soki ozana problème te mutu mususu pe azana problème azana posa ya kozwa nini. On ne peut faire la politique que quand on est en bonne santé. Ndenge makambo ezalaka. Docteur Kabe Mbote. Mbote ndekweleza. Boni temple. Oh, temple ezaka toko ezana posaka ya bato. Temple yango ezaka kanda kuano zalaka na bokasa kabambare ou bien temple ezaka bor moko boye oyo ezalaka pe na palais. Ezanda ko oyo ezaka to sali yango pona guérison. Onda to benga temple du roi Salomon. Siko soki parce que place yango futelaka soki siko ba boakeli o biloko libanda et kozala kaka temple ou bien temple et kozala lokola temple portatif ya komema ba meme oyebi eloko mososo na yebi saka bande ko esika nyoso ngai na vande boy esa temple soki da lobi ke na bele lawo esika yo zali awo e kozala makambo temple donc awa temple ezalia ezali déjà toza lokola toza na kati ya loge toza na kati ya lola lola docteur Kabe eloko nini ya sika omemi lelo parce que batu bamonaka yo régulièrement il faut soki bamoni yo bayeba ke eloko ya sika ezali eza eloko nini na pesi malo. Merci de Koelezer, il y a ce eza boye, eza ka pour la sensibilisation et puis na message à quoi encourager bande konangai. Oy na yebisaka bino boye. Oyoki message lo bado kota men tokota na temple. Bande ko. Ya ce eza boye. Donc mwana mwasi oy. Esali mikolo ebele pour na kobote comme problème. Alors bike papa yaki na temple. Sinon ekokufa le bale ekokufa. Oh, ekokufa. Ça va? Essentiel ndengo est déjà na temple nzamba ko aider yo nzamba ndemo ko mokila ko salisa yo mwana mwasi wana na minito na yebisaka bino boye bande ko détail ya ba maladie to ko détailler yango soko lobika to banda maladie moko to détailler to kende tibuto soko za na posa détail yaka na temple du roi Salomon o nzamba sali nzamba na gai fana ko misa nzambe parce que c'est temple du roi Salomon ya liboso ezake ndeko oyo ya mwasi alobike papa lokol na boti yende muto benginga alobike papa na minito oyo na yaki pona kobote pa na yo mais nzamba salinga grâce bébé yeyo alobi eza dokumu lobani ne ko lobana na monde entier elanda makamoto lobaka ezaka ya lukuta ou bien ezaka ya solo ya onde monde ko na biso ya mwana ayaki po amona kinini ezoleka tango aya taba idée. Après ce témoignage, sans commentaire, ils ont dit papa. Ouais. Témoignage. Il y a bébé. Il y a moi. Oui, à ça docteur. Mais tout le monde a bébé où? Expliquez moi non. Moi na bote ndenge nini. Yo pour comment ya ndenge nini. Makamu ni ba docteur Kabia. Mano yo azamu sala ya docteur Kabia salaki. Pona nini? Konga na yebaki teke na komema mwana. Yala na moni mwana oyo. Donc bande ko zoaze mité. Sikoda na sali ke liloboto. Iza bakisi ya docteur Kabia. Makambo zolo boiza solo ko bande ko bazolanda yo. Bande mo iza solo balikuta.
Ngamu tunabengaki docteur Kabe dès le premier jour na botaki mwana. Sibona nakobenga yo pona nini? Oyaki awa pona nini? Tant oyepa na yo. Oyaki na malade nini? Eza maladie te. Oui. Ezalaki ba complication moko na santé. Na santé wana balobaki ke nakoki kobota te. Nde nalandi bakisi na vie mwana. Ok. Bandeko bazo hésiter. Message déjà on va repasser bango. Message ezaki ba hésiter te. Esengeli baya. Panani. Bameka epai docteur Kabe. Bakosimba mwana ndenge nga nasimbi. Bon, naïboye, maman, est-ce que tu viens de te caboyer, bani, vous avez bien de te caboyer, il y a un témoignage, je vais vous dire. Toyebani na docteur Kabe te. Nayaki ka ndenge bato nyonso bayaka. Eza te ke toyebani nayebi ye kaka na mosala na ye azosala. Oui, selon témoignage wana pesi. Asalaki combien de temps ipana yo pour qu'il koma na témoignage wana pesi? Oh papa wana makambo yako bote za lokona mapa na ngupa. Yo nzambe kaka. Ouf. Ngana zoko misanzambe na kusala ndene. Lipa na nguba c'est-à-dire. Lipa na nguba. Ouais. Lipa na nguba ezako la kisake. Eloko moko kitoko. Biloko moko ya mike. Eloko na koyebisa bande kweza boye. Na yebisaka bino mbala na mbala. Oyebi ke mwana mwasi moko kendaka Espagne. Mama mwambu zaba pambule bino banga sebande ko. Malgré bobenga okende Espagne omone le côté. Na pesi bino bote bande ko Espagne. Boza déjà guéri. Zaba pambule bino makasi. Ousmane, merci. Et puis ndeko oyo azaki pele soso guéri pour nous mettre ya kobota. Olobi maman wana ake na Espagne amoni le côté, c'est-à-dire abikité. Aza déjà guéri bandeko. Aza déjà guéri. Ça ba témoignage depuis 2016 na lobela kangu lisusu te. Makambo ya kobota na lobela kangu lisusu te. Na komi ko lobela yango pona nini bandeko. Bandeko na bino na poto bazotongesa. Temple olobi nini pona kobota. Na yebisu bino boye monde entier kobota za lokole lepa na nguba. Mayi. Témoignage yango wana. Obanda kuluka témoignage bandeko ya Zuzulande. Bande ya Irlande. Papa olobi ke naza na posa na mwana témoignage ya kobota. Oh. Wana mayinde ko. À part kobota, eloko nini lisusu esalemi na kati ya temple oyo yaki pour que oloba na plateau. C'est le message à force. Message à force eza boni boye papa. Ndeko papa oyo aza professeur, na yibiki aza professeur. Alobi ke na ko telema. Na telema te pona nini bandeko. Problème ya hernie discale bandeko. Papa ye moko hernie discale, ye moko na prostate, ye moko diabétique. Tango se retrouver, alobi benga nanu caméra ya tokomi wapi. Benga bango, ngai na bango face à face. Professeur. Au professeur, mais alobi bongo. Alors, Tolandaye alors. Tolandaye nanu yo. Ouais. Mbote papa? Mbote. Comment on papa? Je m'appelle Delta Modeste Kosigomala. Ok papa. Awa, nini maki yo na bureau d'hôtel KBA. Après avoir beaucoup de temps ici est belé pour la guérison. Alors enfin j'étais à bout de ma force. Tant où la monnaie d'hôtel KBA na télévision à l'année, à moi témoignage, c'est ce qui m'a poussé à vivre réalité. Bon, naza diabétique et puis prostate pe limbaki makas na hernie discale. Ok, tant oui, est-ce que tu m'as donné ce message? Changement allé toté. Non, il y a un changement. Ce changement est mais il y a un coupé. Il y a un changement. Hein? Moi je suis un intellectuel, sur l'amour non, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de changement. J'allais même quitter. Mais sur le c'est parce que nous avons symptômes, on a vu la réalité. Le docteur Karim a embarqué la télévision. Non. Sans parti pris. Moi je ne connais pas de TKB, je regarde la télévision, mais moi non, ils ont traité vraiment réellement. Ok, les bandeko bazo hésiter. Eux bazo le bakero sala musala mabe, pour la prostate, pour la hernie discale. Message les gens ont repris ça. Ah. Nabi ko za symptômes ils ont mabe. Comment comment parce que Thomas quand on sait que ba si Thomas que notre monde Jésus. Il y a tcheki tembe. Mais tant on est Jésus a monté le bossa begi Thomas le thème c'est bon on va porter na ngai. Thomas alingaki
Paix, à mon avis, que non, vraiment, je suis devant un fait. Bah, comment, bah, mon réalité, il y a un problème au Souba. C'est dit, il faut que mon démon soit robot, mais ce qu'on a tout Souba, vraiment très bien. Alors. Oui, professeur Wanaye, pour la hernie discale. Na prostate et puis na diabète. Nous sommes ça tout équipe. Ouf. Mais ce que vous avez guéri, on peut ce message dernier. Et puis, maman Oyo. Na ibike bandeko ya biso ya poto bozo bikisa bandeko na bino aro bandeko. Mama Oyo lobi papa na ifo na kende na ye awa pona ndeko na mwana nanga ya zana poto ayebisinga ke mama pona hernie discale lokolo sali na ne mama vanda kate. Mukongo passe. Hey, nakokufa na a dépenser ndenge na ndenge. Amoni loko. Une semaine yewa na telemi. Alors papa ezo pesa ngana soni. Ndenge na bana yaki na bilobele awa. E pesi soni na bimisana no kepio na chena muto. Me sali sonet. Mama, koyoka soni te loba. Nine salami. Eza lokuta? Koyoka ye. Nine salami. Na papa wa. Papa me hernie discale. Tonto papa. Yo awe pas docteur ko malade nini mama. Hernie ya mkongo. Hernie ya mkongo. Wa benga hernie discale. Ah, discale. Oui, au second comme mbula boni. Kaka moko mbula moko. Donc ça dans une année. Ah, une année. OK, tant on pas na ça lui combien de micoloboni pose à suite 7 jours. 7 jours. Parce que bateau azon si bateau ya pas docteur ka ifuna témoignage zo bani funa ba. Tenga kuyibisha bango uzana ntemba kenda usigisa. Donc ndenge mo kala bagna mutu aza mutu. Uzana ntemba kenda usigisa place wana ya docteur. Pas docteur nan. Donc ninga lo yimo kala bagala aluka mta sugisa donc yebo lo biga azana temba ya. Ah, uzana ntemba yaka kenda pa na ye ukusuka. Donc il prend hernie discale elimo. Ah, isili nyonso. Na 7 jours, ça na Na une 7 jours. Docteur Kabelo banano. Pona nini achaki chapeau nelongi. Azaji koyoka soni ou bien ezajika que azoko sabat. Ache chapeau de longue soni ayako le belaka bi papa nous pesa nga soni pona pesa témoignage. Et pourtant nous pesa témoignage, nous pesa nga soni. Parce que bana ba yebisinga na cheba ngo tembe. Na lobike muto bozolo bawana. Nano yoka nana mona ete. Ba yebiseke te kende soko yebi référence na ete kende tina toko na bureau toko mi ba ko la kisayo. Ngana yebisi ya lobike te. Lukuta na mboka na ngai eleke. Mais lokolo na moni ke na za bien. Bolimbi sana kanga takepi. Ya ngondo mona chekepi. À part hier, au moins professeur a fait ce témoignage, a dit que papa, il faudrait que aller une nuit. Ba mona na miso. Ouais. Exactement, ba na kanga poche, na kanga na kepi. Aboyi, a dit il faut ba mona nga boy. Et puis na bande oyo. Vraiment papa nzamba pambola yo. Alors bi boye problème ya prostate. Baza ebele. Prostate bande na yebisaka bino boy liwa ezali kamu ya nzambe. Et puis message na force traditionnelle obe me dessiner bakoko na ngai. Ko bandelelo na yebisi bino boy. Bon na ke temple za temple nazana posi ya bande ko ya prostate 5 personnes ya vide ko pesa ngai le côté na sonde et ça les 15 ans 0 ya ko zo guérison. Ko pesa ngai le côté na yebisi bongo. Et puis bande ko ya cancer du col utérin. Zelana kata yone. Pour la démonstration. Ozana posa ya bato parce que bato na lingana tu na yo na lobby mais docteur Kabe siko yo ozo sale la banzete. Mais zana mutu peut-être azo bela bambula na bambula mais zana possibilité ta kokufa. Donc yo lobby bato ya prostate combien? 5 personnes, il y a 5 personnes, 5 personnes, 50 francs. Baya. Baya papa. Ce qui ça. Au traité bango gratuitement. Gratuitement papa. 5 personnes. 5 personnes. Bah il y a cancer du col utérin. Oui. Oh il y a col utérin, oh il y a basse. Oui. 5 peli susu. Ko pesa ngai le côté, ya ko mona bi kamo nzamba sabino grâce. Et puis bande ko ya maladi andek. Na tchengo sa peli kolo. Oui. 5 peli susu, ko ba pesa ngai le côté. Ofele. Et puis hernie discale 100 ans. Na meli yango. 5 mususu. Papa. Il y a vide. Na lobité ka pesa ngai loko. Donc ba témoignage na lembi. Ozo pesa délai nini parce que loko la lobby. Il faut na ebisa yo loko moko. Un jour basali campagne balobi soins de santé ofele ya coopérer bato. Oyo babengaka ngoyo babengaka gauche.
ya gwate Guat. Bato Guat. Ba opérer bango gratuitement. Budget basalaka ezalaka soki ya 100 personnes. Oyebi ke ba se retrouver dans 1500 personnes. Alors, ngana lignina yeba. Au lobby 5, il y a hernie discale. 5, il y a épilepsie. 5, il y a cancer du col utérin. Du col utérin. 5, il y a prostate. Ce qui fait 20 personnes. 20 personnes. Gratuité wana. Ekobanda kan, ekobanda mokolonini, ekosuka mokolonini. Pour que tokoka koyeba ke nani akoya liboso, nani akoya sima. Parce que il faut que la caméra elandaka yeba ke bato baye. Bon, docteur Kabé a saigné le côté, ainsi de suite. Parce que ça, c'est au moins la campagne de la gratuité au lancé. Donc, au PC, il faut bayer un délai. Ce qui est le col les autres, le bayer lobby. Lobby. Donc, dès que il y a les bossois, il y a mi balé, il y a mi satou, il y a mi ne, il y a mi tano. Cancer, 5 personnes allées. Boye, to commis de toko combat. Ouais. Bah, commis 5 personnes à cancer du col utérin au fêlé. Ouais. Pour la démonstration à force. 11 ans, il faut que comme ça, hernie discale, 5 personnes. Papa, ça va ça grâce. Non, ça c'est une bande. Prostate avec sonde, 5 personnes vides. Copé sanguin de l'autre côté, c'est le message à force. Et puis, bande de copé, il y a maladie en que 50 ans. Vous avez une maladie en que, et la partie il y a 30 ans, 40 ans, au Bikakate. Il y a comme une démonstration, 5 personnes. Dans le but, totalité, 20 personnes. Mais c'est la force. Zela. Docteur Kabé, au lancé campagne, Ndekomoko Azobela Yazana Poto, et que Ayoki Makambu ya gratuité wana, alinga kota parmi les 5. Ako benga na téléphone à réserver, to ekosa le maneni, parce qu'il ne faut pas faire sa confusion, papa Ndokozongela. Ndeko Eliezer, docteur Kabé, ako sa kibiso ainsi de suite. Oko gerango ndenge nini parce que ezana ba o bazana kisasa ezana ba o bazana intérieur ya Congo ezana ba o bazali libanda mboka baza bande kota. Oui, parce que espace eza ya 5 ezala lokola mutu ke telemi ezaka na 5 places. Donc ekosalema ndenge nini mutu akobenga soki ye mutu alandi message mutu aliboso abengi libanda réservé ou bien 5 wana ezaka ya bana Kishasa 5 wana. Même matin à poto, bande, binde fait les 20 personnes. Elles ont posé la bine. Baza bande. 20 personnes. Il faut pas se retrouver dans la côte. Donc, vous allez dire 40 personnes. Pas de problème. On peut passer le bande. Mais finalement, on va pas yamba batuni. Na ko yamba na ko yebisa ba ko pele. Si 20 personnes wana ya poto bako kende na ba représentation na ndenge pesaka wana to bako benga yo mo mama oyaza kuna na oyazo représentant pour du roi Salomon na parti à France ndé moto ko enregistrer bango à partir ya kuna des solutions ko za les même na Suède bande kuna biso oh ndeko ya Suède oh Nzambe nangai papa Dominique Basilwa Nzamba pambule papa pour la sensibilisation aux sensibiliser bande kuna bino na Suède Zamba pambule bino makas monde entier. Mokili mobimba. Mokili mobimba. Temple du roi Salomon. Oh Zamba nakai. Faut na Zamba de bosso allez. Temple sim. Na lobi maladie incurable 0. Docteur Kabé zelana. Liwa izara kambu ya Zamba. Soki liwa ye allez. Oko kende mais ata temple ko kende to za mokili ya Zamba. Mais na lobi boye message à force. Bande ko ya Bruxelles. Zamba pambule yo makas o lobi ke temple. Malgré cancer, elinge buma moi sinanga cancer de foie. Bande kozamba pambula yo makasi. Opesi merci. Moi ça continue na ba traitement na nosili yango te malgré ba témoignage na lembi yango. Moi na moi sio na Londres. Pelazi na pesi yo botendeko. Obanda ko le makasi opesi témoignage. Na linga bo se retrouver naturellement monde mobimba. Ochetembe ko cha misapi. Docteur Kabé, bon, est-ce que aux hommes on a que par rapport à la gratuité, pour n'a pas sa confusion au kokati ko pesa 20 wana, au lobby que mutu nyonso oyo abika na centre na yo. Et ka ebika zana ndeko na ya zobela, aya na mutu moko comme ça, ezala nisi ezali ko recadrer batu, sinon ko pesa moins désordre. Nani akoyeba ke oyo aye liboso oyo aye simansi dessus.
Merci. Merci na déjà conseil. Et c'est déjà secrétaire dans ce que motoyer. Comment y au fele. 5 personnes les pour la prostate. Et puis carnet na yezala. Pour te confirmer. Ah pourtant ozoya to bengi yoke de quoi les airs. déjà mutu. To mutu bo moni et toi OK, au pesinga na kombo comme ça biso pe to komia. Tant to koya kuna to vérifier ce que mutu angweza yi. Message ça raka boye bandeko. Exact omoni makambo susu. Makambo ya santé et que ça na makambo ya kolobele bilamba ba ko ne befe oh ba sapato et c'est que c'est mais na makambo o ndena lobi bongo lokolo naza sûr il faut na la ce message ba de se retrouver eza médecin na bakoko na bango bo se retrouver naturel. Docteur Kabeto zana suka mais eloko moko zoyela kaka na mutuna tunai de kolobi nzambe na ngai liwa eza eloko ya Docteur Kabeto okenda ka église akenda ka église église nini toyeba tasi ki okenda ka église parce que ngana zomi tuna siko soki ok église bon bato bakondimela siko miracle ya pasteur ou bien bakoloba mwa lokola tomoni frère kuna babenga go frère Kabe naza frère to landa frère Kabe akende kobikisa biso. Merci ndeko Eliezer Selo mutuno na yo na yebitek na yebi bosi bomona ba témoignage bolemi ba témoignage même en tant que lembi yango na kotikala ko lemba témoignage te eza musalo to stopone yango to sto signer yango na uti ko yebisa na zo répondre pa lisoso pasteur azana musala na ye docteur azana musala na ye politicien azana musala na ye c'est ça musala na ngeza banzete c'est le médecin naturel les professeurs de médecine naturelle généraliste de médecine naturelle pour la maladie nyos tout au Italie santé mais ce qui liwa e na yebisa kabino oiza mokili ya nzambe bosima maloba nazo yebisa bino soki mutu akufi eza problème etaliza nzambe to traitaka liwa te wana eza makambo eza na mutu mosusu akokufa pe makambo ndokia balie ye na kindoki oh mais eza makambo ya nzambe te soki aye pa na yo okobloke ye kindoki adoda ye te ou bien aïe ndeko eleza omoni emission ntango tosalaka yango posa na ngai ezaka bandeko base retrouver nazo yebisa bandeko na ngai ebele mais répondre na place wana oui soki mutu balingi badoda ye epa ndoki aye pa na yo yo kobloke ou bien wana eza niveau mosusu yo komaka niveau wana biso na médecine naturelle mpe médecine na bakoko na ngai toloyebaka ke ndoki te moto toyebi eza nzambe c'est le premier magicien du monde ndoke aza lokola kaka ndenge oza wana c'est le molimo moto akokufa ndoka akufaka te ndenge naza boye donc olingi olobaki nga naza ndoki alors oui ndenge oza wana c'est-à-dire eza kolakisa ke yo okroire ndoki me nga nazokroire ndoki te Docteur Kabe pesa numéro parce que tosi to déborder ngonga na biso merci pesa numéro ya contact merci bandeko ebele eza ya ba témoignage koloba ebele mbanga pasi koloba ebele mbanga pasi bandeko bandeko Brazzaville na pesi bino mbote bandeko Afrique du Sud Jonas temple la pesi mbote partout ici pour le temple monde entier zamba pambolo bino mais œuvre ne tombera jamais. C'est le temple du roi Salomon Zamba Sali grâce bandeko. Oh maison Zamba. Kaye, il faut na saber la makasi. Numéro na biso téléphone. Ya souhait des anase. Papa Dominique, yamba yango. Maman Véronique tout Zamba Pambolo les choses sont déjà affichées. Bandeko Afrique du Sud, numéro est affiché. Et puis ya biso ya mboka na kai na bandina yango. 09 90 18 67 15 à la fin. Il y a Brazzaville, c'est du temple du roi Salomon. Zamba sali grâce. Oh papa Richard. Zamba pambo bino makasi na Brazzaville. Bana Brazzaville, Zamba pambo bino makasi. Malgré na umele, makambo elekenga bandeko. Charge oyo na botika yango te, tokera bino tisuka. Et puis deux. Papa Richard Zamba pambo bino makasi. 00242 05 34 10 74 0 nasuka. Na komisi Zambe. Ebele zate oza mokili ya nzambe otuko expliquer bien kolobe ebele banga passé. Merci docteur Kabe. Hernie discale prostate maladie andeke 100 ans 0 kobanda 30 ans 20 30 ans 50 ans 100 ans
zéro maladie andeka bana oyo ya malformation avant ya koloba mabe mi contrôler bandeko avant ya koya esika ngai nazali sambela bandeko bosambela ngape nasambelaka te mais nzambe asabino grâce tout type de cancer tout type de tibère hernie discale cirrhose de foie gros cœur nzambe asalisa bino makasi ero nazalaka bien te chocho moto papa malade nini malade menge awa natungisamaki mingi na prostate ezalaki komona mpasi mingi voire même nakosima ezalaki na mpasi ntango namonaki témoignage na ye na télévision yango emai ngai awa naye na centre oyo ade obela nini eza kobela prostate ezalaki pene egi makasi mpa na yo ezalaki na ebandeli ezalaki eki tanto komona ediminue tanto ezongi lisusu ndenge nazalaki komona sikoyo na minute oyo toza na niveau nini mpa na bon na minute oyo nazali komona mpasi ndenge ezalaki te badouleur kaka mike mike ezali yango na sikoyo toza kokontinue kaka komela kisi bakisa nani bakisa docteur Kabe. Merci docteur Kabe. maladie incurable générale bandeko ya bokende kokota lola na Suède kota lola na France na mama Véronique tweet bandeko ya Suisse zamba popolo bino makasi émission esesilaki okoti concentration émission esesilaki ya solo merci merci ero nazalaka bien te ndeko oui tomonana mbala simati ya solo ezalaki bongo docteur Kabe bomoni akoti trans na minute ya suka nalobaka émission tokomi wapi tosala mpona bato nyonso yango monaki bandeko ya Kabundi Walesa toyambi bango bandeko ya politike oyo ya ba Félix Tshisekedi yango wana tozokotielaka bino bandeko soki ya ndenge nini toyambaka baye bazali na ba problème oyo balingi ke ceux qui ont le pouvoir bayeba yango l'autorité compétente oyo nalobaki ayeba bayaka awa pas mpona koluka kosalir honneur ya bato mais eza koéveiller la conscience ya l'autorité compétente en la matière yango nalobaki na ndeko moko nalobi papa sur les 100% ya baprocès na poto to na États-Unis oyo justice balandelaka okotala 80% eza na comme source la presse nde moto azo dénoncer bakonzi ya justice babandi kolandela kotala mosapi na nga te tala esika na kolakisa yo alingi aloba nini avis de recherche bazali koluka papa Lukosa George ye aza muku ya Kalonji aza mutu ya Lwamwela toza na Kasai Oriental aza ya village bena Chimanga bena Mwalaba papa George Lukosa azalaka na basi mibale po avivaka mingi azalaka kosala ba commerce na ye kuna na Lubumbashi na Katanga son temps mwasi ya liboso ezalaki mama Lukodi abotaka bana mibale Mukendi na Chimanga Wantumba mwasi ya mibale abotaka bana mibale encore Katoka Ana abotaki pe mwana moko Kabea azalaki commerçant na bane 1960 wana biso tozana ba 18 ans ba 12 ans je pense bane 60 bane 65 na Likasi pe na Zambie bazali kosenga na oyo nyonso azali na information sur famille wana ya papa Lukosa George aza mukwa Kalonji aza mutu ya Lwamwela na ba village wana bena Chimanga nyonso tolakisi bino okoti kobenga monsieur Monga Pierre na numéro oyo 049 donc 09994 fois 80 330 094 fois 80 330 to 085 067 96 obengi monsieur Monga soki ozana information merci docteur Kabe na bandi tomonani bongo toleka na makambo merci.